Mbote balandi émission na biso tozo kende wapi ba abonné nanga na ba bozo découvrir chaîne nanga tozo kende wapi. Et merci beaucoup na ba soutien na ba commentaire vraiment makambo yo na yekoluba vraiment eza pasi. Eza likambo moko tozo yo kango me to yo kanano ndeko na biso oyo azoloba na video makambo ya faire koyiba kabelo. Toko tirer les sons, ceux qui ont moto na visibilité, faut qu'on y ait droit dans eux nini, qu'on y ait okomi vraiment na différence na moto à salaka des vies to 5 vies na moto à sala ba 10 000 ba 5 000 donc na ba 1 heure du temps to ba 2 heures du temps to ba 2 jours to ba 1 semaine. Koyeba différence makambo yo vraiment esali passé to découvrir vérité za kobima ya makambo ya koyiba bakabelo ya Olga na Kinshasa. Est-ce que vraiment ezali vrai to faux to eza coup monté to yo kandeko moko azalaki na kati pe ayekoloba selon point de vue na ye. Toi, tu penses que maintenant, ça a analyse entre un moko. Je me suis dit, attention que les gars qui entre vous, je pense pas que Moutou a ouvert la batoro va finir à Badouana, après ça va en matière. C'est que mon colo est là, on a bêti les solos, et on est panzani, point barre et zapongo. Non. Non, écoute, il y a des... Au moins les publicités. Il y a Marie, tout le monde, il y a des publicités. Et il y a la banane et belle. Au moins les malheureux. Dans le cours salaire, il y a la publicité, tu sais. Dans le cours salaire, pourquoi on a sa publicité à réputation là? Ça c'est fait. Parce que là, il expliqué que non, il y a des sarabakabel, ceux qui vont défiler. Bozongi saka solo la na bino. C'est comment et comme la tour a bijou la reine na marina là-bas. Après si bango kabelo et si bango te qu'il faut bozongi ça. Bango va prendre la kabelo. Ba yebika ba kende to pour rester. Kabelo on est tikani ya biso ba pesa ki biso. C'est qu'on les kama moyibi ko jije marina na bijou la reine no yibi e uti wapi. Tiba. E uti wapi. La respecter comment les locaux na marina na mobile na ye. Biso la reine c'est une femme mariée. Na biso nde ba kombo e ko kuna invitation ba kombo ngo e ko te na ndenge nini. Biso to salaki wana. Abi o ba ibaki na bango te. Style comment il faut qu'on a l'internaute. On va nous capter que ba ça na problème ko. On va ça la base na bango ko ba fini na bato. On va ça de n'importe quoi kutu. On va na ye azale kutu bende. Aika ko ça analyse. Mutu si on a ce qui donc ça c'est regrettable mais on a ce qui est là pour Olga ça ça les blocs on a regretté ma casse on dès la bloc on a yana ma président Calais papa Christophe président Christophe on doit que non Olga c'est une fille bien pour la boue mais non quand on sait que bloc on est stami et que ailleurs pour démonter la route vraiment c'est que avec la base donc on a pas second tout n'angani yade toi on a pas agité le bagage ce qui est mon toi ça moi personnellement je la connais pas hein. Na évité asa ateka bakabelo na yeto mona ba bible ne sala bien ngeno ko salinga ka pasi na ngana bandona na karaoke na bino en direct donc na bino en direct karaoke na bino esili lobi na 8h batu babando finga bino miyibi so ki na selo wana sala mena karaoke donc ezoki kala ba heure po ba finga bino miyibi soko yebisanga ki muyibi wana batu ka basala kana ba disposer ta
je pense pas. C'est que, azena mutu moko boy, bakabelo awa bayibi ngata ba comédien. Batuka ne batuka na réputation na biso. Balamba mo balyango na kwanga na fufu, balobi voilà to na kwanga. Toujours réputation de biloko liboke to lamba. Ne bakali ko salir comme d'habitude. Tu vois? Ouais, non, c'est pas dans mon temps. Là, c'est pas dans mon temps qui était. Bisous la reine non plus parce que maman a dit ça dans la basket, dans la vie normale. Dans la toujours la papel. On dit mon cahier pour faire ça yo. Marina toi ya yango. Bisous la reine ya yango. C'est quoi les pays? Est-ce que parce que vous connaissez ma biloko elle va valider la biso. Aïe aïe aïe, tika likamba vanité au kutu yango ndezo lukela ngama makambu tika ko présenter ya. Otika ngande batanga na miniature bino bova na bino ya. Bakabelo monde tinga vona ya poto na kabi combien de pièces à kabelo? Combien? Ya ba couleur o bataka ba $400 na ba maison na kabengo combien de pièces? Na ina combien? Na poto na ina combien de kabelo? So to lobi to compter ah oui ba vanité. Na siko na dina tuna de. Bakabelo ngo. Yoka ya bakabelo ngo. Oyo yala bana ya bijou bazwa ki bazongisi quand même. Oh là là. Normalement, ce qu'on a bien dit, n'est-ce pas ce que c'est là qui y a des moutons et qui te bongo. C'est quoi réputation de des nous sommes fait cadeau. Voilà. Réputation est bien après. Bah moi si bazongi saki. Asi bazongi saki réputation est bien après. Les formidables là, c'est pour l'explication, hein. Il y a des choses pour expliquer. Donc, bah traiter pas tout mais il leur bah éviter. Bah taper le mot bah songi ça qui les mêmes jours bah y bah qui pété que ça là que ceux qui va prester bah songi ça va expliquer bah mot pété. Mais bah yo quand bon il bon méchant c'est un congolais. Toujours prêt. Dans Nicolas y a publicité et commerce na yo. Bakangi ba comédie ba star mbongo la bino miyibi ne loko boyebi ke basongi saki ya dei conseil na pesa bino koza na ba charisme bandeko na ngai eza pasi. Bravo Barcelone. Nasepe na makambo lobi vraiment surtout eloko esepelisi ngai su makasi charisme. En tout cas, bandeko na papa Lianza namonaka ye asala banalise na ye. Batu mingi obozo finga ye naza porte parole na ye te me ngi nasala analyse ya makambo yo tozala na ba sentiment te. Parce que toza biso nyonso tu bana mboka. Et puis bandeko na biso mingi ya média tosalaka ba analyse ezala sage parce que on ne sait jamais loboko oke na yo vacances. Bamisu baotikana na bapota bakonte à rendre kokozala bandeko misu boko finga papa frère na biso wana na ba analyse na ye ndenge asalaki makambo oya ya bakabelo ya fandaki na ye il faut koluka source ya likambo mutu nani oya pesi papa nani Lianza fuite pona asala nini émission ozomona. Donc, hier, azala na poto, azala na cérémonie zaki kuna te na kin, fuite oye bimi, eza muto azala ki kuna na kati kuna, oyo abimisi yango. Eza te ke nazo défendre mona mobali wana te, foko kangana no mutu na source. Muto ya pesi frère wana, nini, ndi solo ya makambo kabelo. Yende mutu akoloba ke non makambo yango azwaki yango
eza bongo abima apesa explication. Siko ezokende ekoya kolata Olga Kabelo pourquoi? Parce que Olga Kabelo pe na ndenge ya kosala makambo ekende na ndenge ya ba professionnel pona ko sauver réputation ya bandeko na biso wana ya basi. Olga fallait aleka directement pona a démentir yango. Eza ba biloko mususu ata mususu ke eza vrai selon ndenge bato muto yemoka ke ko bebisa réputation ba ndeko wana basi ake ko bebisa fuite. Mais le fait kaka ke Olga image na yo kombo na yo olobaka très bien kombo na yo eza entreprise. Olga wana eza entreprise. Alors donc eza biloko mususu ko sauver d'abord image parce que image même ya entreprise na yo. Ma sœur oyebi yango na uti koloba na live nanga bandeko na biso ba théâtre omoni ba vie o même bosalaka na ba vidéo na bino to ba vérité. Même notre sœur Olga Kabelo asala ngote na sens ni bino batu batalaka bino boza na ba visibilité na bino. Alors omoni eza na ba vie o misusu Olga ko sala misusu pona ba biloko na ye peut-être live moko koti na simple kaka loba kaka pona ba abonné na ye omona bato o bako like to bato bako tala ba vidéo bako zala pe ebele te. Mutu na mutu aza na nombre d'abonnés na ye et puis visibilité ne mutezo compter. C'est-à-dire bandeko na biso ya basi ya ba théâtre. Tango déjà sali kombo na yo, déjà Olga nenga longwaki na poto a ye, même ici ezalaki Olga bako conseiller kaka boye. Droit ya image eza très important. Okoki ko simba Kabelo boye te, okoki ko mata na podium te, sans on négocier, même Barcelone bravo, sans otuna atako twango. Oyebi biso ba noir makambo yozo ya parce que noir ayebaka valeur na yete. Bon tolingi ko mélanger nyonso, sentiment na affaire. Alors mundela kabolaka. Oyebi nga nazo pesa bino nini lisolo yo bandeko na immeuble moko ndako mo nazalaka kala. Boyebi ke ndako wana tango naloba nga po na osala video me tozalaka na libota na nga ekolo ndako wana propriété privée. Madame wana travaillaka na mwana na bana ni na gérance. Na gérance soko bengi koyoka mwana ni azoloba attends je vous passe madame. Mais maman na ye abotiye. Tango bakomi na place ya musala kuneke côté professionnel. Donc koyeba na mama na mwana eza na ndako. Mwana azobenga mama na ye madame. Mais soki ezalaki biso pour mon entreprise à famille koyeka ya makiese ya Joséphine mama sanza bengi aza na téléphone azoluka yo ya makiadie. Mais alors que pas mundele eza bongo te yango moni bandeko na biso a théâtre. Le fait kaka Olga tika ki poto ayaki ayeye mutaye ko luka bino boluka ki était le respect ça s'impose ozomona. Alors il fallait bosenga ba droit na bino. Tala, même si Olga boyi, mutu mususu a quoi envier bino kaka po bosa la publicité. Déjà pour bande kolata bakabelo, ezate que parce que Olga mutaye non. Na bangola boza olata bakabelo a solo pi bato ebele, même basi batinela bino bande ko mususu ya théâtre boza la bakabelo. En tout cas, ngala lobakango bato bandeko na biso ya kini ya kala baza lelo te mwana poto tango zokita na loyenge o krabongo okokuta bandeko même ya ba théâtre on a kaka façon ba ko se présenter même na ba fête zo mona charisme vraiment ya présentation ezali mais bo imposer on a musala na bino ko zala malamu bo associer sentiment te ke mutu moko aye poto donc ye poto mais azana ba abonné koleka yo te azana visibilité le kayote wana conseil nazo pesa bino bandeko na biso ba théâtre parce que surtout la tali histoire yo bien ya Kabelo
Donc Bijou la reine na sœur na biso mususu bakanisaki ke le fait que bazwaki mpona badefile donc eza ya bango yango bazwaki yango directement batia yango na saki basesantaki na bango à l'aise donc na part Olga ezalaki ke donc ndenge balataki na il faut bazongisa mais mutu oyo afandisi musala na ki professionnalisme te c'est Olga omoni mama nga na opeso conseil oyo na kooloba te ke non na kotelo te ma sœur ke bakoki koko eza biloko mosusu ekoki kokoze yo pe problème ozomona parce que bango bafandaka na poto te baza na kini soki ezalaki na poto bolingo bokoma na niveau ya baplainte ozomona parce que société oyo eza vraiment légal ekosala jamais babiloko ya boye te ma sœur ozomona parce que wana eza bosolika na munoko tout comme pe parole à Olga kokoma sur parole ya bande kwana parce que Olga pas kokoloba oui bino bondima ki bosa il est gratuit qu'est-ce qui prouve que bino boloba ki na ye que to ça il est gratuit et puis qu'est-ce qui prouve que Olga loba ki na bino que non en tout cas nga na sengi bino bosa il nga gratuit ozomona alors bande kona biso batamangala tango moto asali eloko eza officiellement légal ndeko eza makama ba papier ozomona parce que Olga zawana lelo ndenge eza moto entreprise na eza bien déclaré ata mai place wana ekoyi boye assurance ekofuta mais omoni publicitaire le fait kaka bino bosimbi kabelo ozana bafani na bino mosusu alingaka bi nasepelaki na oyo kaka Bijou la reine alataki Olga mama kaka kozwa clientèle yango omoni babiloko mosusu eza dans la vie il faut être honnête côté mosusu eza l'honnêteté et puis koutiliser bateau c'est pas bien parce que na baafricain eza trop na babiloko exploitation de l'homme par l'homme et yango mutu soka comprendre que yo moko oyebi valeur na yo te akosakanela yo mutu soka comprendre que yo moko oyebi valeur ya biloko no te akonégliger Olga Kabelo azokende partout mpona kosala publicité na ye normalement bajere Olga azosala la publicité aza besoin conseil urgent parce que genre ya publicité na ye eza vraiment très professionnalisme te na sens que eza na mutu nyonso tout mutu asalaka publicité alors publicité donc bastalaka d'abord mutu wana façon ya présentation na ye façon mutu wana ndenge aza na visibilité tout parce que c'est pas mutu nyonso kaka nde ata yebana ata bato balandaka ye ka mutu il faut asala publicité non réputation pe ya mutu wana azosala publicité ça compte omoni Olga problème ezali yo fo silikela moto oyo abimisi ke bandeko wana baza miyibi et puis ko démentir pona image ya société na yo pe droit na bango c'est très important et puis pona makambo na yo pe kende liboso po eza biloko miso eza publicité bato miso pe bakoko freiner pourtant moto azo liba eza malamu te ma sœur yo fani na mboka ya poto oyebi ba droit ba loi ndenge ezali ozomona même pas mondele moto abizaka na temps ya mutu donc na musala ya mutu eza vraiment koko dédommager ye alors problème eza ke Olga yo moko ifalaki eza biloko mususu tango bango bayibi ba droit na bango te yo fa otalisa bango ba droit même pas mondele atofani na mboka mindele batalisaka biso ba droit na biso ke droit na eza ata mutu abomi mutu bazo biso oza na droit ya avocat ozomona alors eza siko tolandi bien témoignage ya Marie-Jeanne à lobby ye mutazaki pe sur place wana siko ozomona siko tango yo robimolo ntango nga napesaki bango ya bango tosolaki avant et comme siko parole na yo contre ya bango tout ça eza babiloko moko ma sœur déjà yo faut poursuivre nani oyo apesi bandeko nayebi te po tolandi émission ya papa na biso asalaki ya video ya makambo wana oyo ya kimoyibi toyebi te nani oyo abandaki bonga na tala nani ya ye mais yo faut poursuivre nani oyo abimisi fuiti wana parce que bato apoto bazalaki kuna te ba oyo à part bato ya ba théâtre mais tie comme epa ya mutu asalaka émission donc ezala mutu apesi fuiti wana azali mais tout ça c'est pas bien ma sœur yango nazo il faut na ba conseiller parce que bango bakoyeba ko éviter ba biloko mususu eza société eza déclaré
mema ngo na niveau pe ya makambo susu ezala ya ba terre à terre te ya makambo ba internet te ni ba analyse pe eleka te na eloko eza vraiment société et puis eza image ya société ma sœur Olga moni pourquoi na zolo no boye maman soto landi histoire au bien eza réputation ya bato basomba kango te ba mérita kango omoni bato musu baza faible par esprit ako craquer uso to ko se eloko mo boye po na soni bana mindele musuku to balobi ne misusu boye ake ko mi boma tout ça omoni ma sœur eza biloko mususu faut ko éviter et puis bande ko la biso à théâtre il fallait que solola makambo était ya bino omoni Barcelone lobi eloko moko très important charisme pourquoi bande ko mususu est-ce que si là aselaka Olga Kabelo publicité gratuite non ba ote Olga Kabelo ko baka na sila to solite sila pe banda na ye abando lo baka gratuiti lelo non apesaka ye oza ba droit et puis atikela ke pe ba periki na ye ozomona alors bino mutu moko aza na niveau ya koleka comédien mususu aza te tango bozo ko sala ba échange oya ye asali nini nini oyo a tourner pas moninga oya ye parce que musapi moko sukola kelongi te ata oyo aza na chaîne na ye ba abonné ba leke belé donc wa akozala toujours na besoin ba comédien oyo pe bakoya kotia po chaîne etambola na ndimite chaîne ya sila to ya Bellevue ya bato nyonso etambola yango moko te non eza grâce ya effort ya bino nyonso to ngana linga kosala analyse pona mutu na mutu azwa part na ye parce que boza bino nyonso to toza biso nyonso ba noir alors bande ko na biso ya ba média mutu na mutu faut sala très attention parce que omoni lelo mutu na mutu ko voyager ko kitakini ba internet yo ba vidéo oyo ebele lelo et comme pe ba compte à rendre après émission sala ki émission abimi boye akutena mutu moko akanaki ye émission kitikini boye ba porta ke plainte ezali au moins voyer vacances moko ya ba plainte eza malamu te il faut tout ça ko éviter parce que eza YouTube ezo permettre biso réseaux sociaux ezo permettre biso vraiment bande koto sungana ba conseil pe et si la kate conseil za kana mukolo te za kana mwana mukete mais eza la ba biloko mususu eza ke non façon congolais azo mema nini réseaux sociaux azo mema ngo mabe o ba matière lelo batu basili ba valeur batu basili ba nini ba respect likolani parce que ba misusu bazoyela ba mbongo balia ba mbongo ya YouTube et puis batu misusu ozomona azoya kaka po ayebana mais kombo na ye asali yango na ndenge moko ba ko créer ba polémique c'est pas bien et ça li passe nga personnellement na moni ezali kamwa incompréhension zawana bande ko wana tango basisi ko défiler bakanisi ke ba periki wana bazui et monsieur ko zala pe ke Olga pas sola qui peut-être na de oh il y a monaki mais Olga fallait bangon tout bazo mériter parce que le fait que ba défiler nango c'est comme ça moto yo azo sala asali oyo ba yiko luke pas sa publicité azana droit quand même il y a quelque chose mais malgré bango ba senga kité ba théâtre ba ndeko la théâtre bo sali mabe prochainement tala balobaka les respects ça s'impose ce qui moto oyo ayebi valeur noté alors yo moko entia valeur na yo omoni vous me allez pauvrement en liberté et ça biloko mususu ceux qui bolbaki na Olga non nga vana matala podium na ça c'est besoin de péri boza bato ba péri qui peut mon côté akopesa bino d parce que ça image na bino parce que tango bato mutu so mona asepela na mimika bongo andenga la takatira ba péri ki na ye asepela mususu na nadi oyo na maman Marie-Jeanne alors mutu bongo pa ko somba mutu okotsa mbongo ça peut Olga même émission après sa maman Marie-Jeanne Perrique moko mais émission ko zo deux clientes trois clientes na mutu ya sœur Marie-Jeanne ozomo ya on a bi Olga yo poko ka pe ko orienter bango oyeba ki bien que nous ba droit na bango mama ozomona et ça makamete ba sala kaka non ba zape bato ba na visibilité ba zape na ba kombo na bango ba yebi bango ba zape na deo ata 5 fans na bango moko mutu moko pa sepela kana ye msu pa okanga penya biloko penya atindika rapport na Marina c'est comme ça. Alors nga yango nozo bande ko na biso tous les deux peut-être eza côté incompréhension ou soit bango ba ser wana ba comprendre te bazu ba peri ki ba tiena na sac peut-être ba kanisi eza ya bango ndenge ba sala ki ba pub siko eloko eza mabe discussion wana o eza ki na kati wana omoni lelo eza façon oyo
ba YouTube ezosalama na bandeko na biso tozoyeba te osola na nani okonfie na nani meme ozomona biso nyonso totoni na YouTube omona moto mosusu aosala analyse moto mosusu mpe azobanga mpe abi seso na bino abeteli akoenregistre nga te mpo bato omoni ngai nasalaka vraiment baanalyse soki na point moko namoni ke mpona kobakisa communauté un plus mais sinon te biloko mosusu namonaka elekaka bapolémike nakipaka te mpona mona oyo eza vraiment na eza terre à terre mais likambo eza vraiment baza bandeko basi et puis quand même Olga apesi bango bakache na bato mosusu baza basengaka bakache bato mosusu baza mosusu mpa koza aza neti tozwi bango nyonso baza na bakombo na bango quand même Marie Jeanne asalaka aza tout le temps na kati ya actualité ya makambo ya bathéâtre ya bagage azalaka toujours donc eza baza nde simple donc basengai Olga te mpo baza simple et puis mpo bosangisaki sentiment yango moni napesi bino exemple ya mondele wana mwana wana nde banda kosala na mama na ye na famille mobimba tala différence ndenge ezali ndako na lieu de travail alors eza malamu te eza vraiment bien te parce que lokola bino bosengaki Olga te botiaki sentiment ya misusu peut-être bolakisi compassion wana biloko wana na lieu ya mosala ezalaka te biloko wana yango moni mentalité wana eza trop na communauté na biso omoni ozosala eloko noboye motu mosusu azoya azokakola yango me akende kaka kosomba epa mondele akokakola te pa mondele akokota na Carrefour ese amoni lipa bati yango 2 euros akoyeba te akende na kesa tokanga nanangaka na 1 euro bokozwa 1 euro te mais jamais akolinga somba mais soki eloko ya ndeko na ye akoluka kuto ya kodefa akoluka kuto ya disusu ndenge eza wana asenga su na mbongo te eske ndenge eza mais soki moto wana miso azangi eloko so akepa mondele aobimisa omoni biso soko biloko wana faut to changer pe mentalité faut ko imposer respect parce que bino bo souffrir po kombo na bino yebana na ba théâtre wana bonyo komi bozoke ba tournage misusu ba moment bo passer ba difficile ezateke mutu moko akolongwaka na poto ta yembala moko pour parce que ngana zo ba vérité zaka pona Olga te ya bino bandeko même pona mutu nyonso faut ko yeba mutu yeba valeur ya musala na yo la so natali bien même bandeko na biso théâtre botikali ko yeba valeur ya musala na bino te. Alors Olga, elle a profité seulement. Et puis Olga, pas quoi qui peut aussi expliquer bino, mais peut-être à Koloba, Nazaki peut troubler, elle peut stresser, mais normalement, Balobakabi, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Et puis, les habilos comme ça, il fallait normalement beaucoup de gens s'appellerait qui était dans la logique. Donc, avant peu bon matin à podium, bon matin à mieux bon ça, il m'a ramené un théâtre, mais le fait qu'il m'a rappelé qu'il y a un côté à la carte, il fallait bon négocier pour créer un problème. Ce qui Olga Linga qui va conditionner à binoter, au moins la boutique qui n'a bino, on est à respect à bateau. Tout ça, il fallait vraiment beau penser. Et puis ma sœur Olga, vraiment, Luka va conseiller maman Nanga. Linga vraiment aime ce que kosola rapena batu kozwa kapé misu ba idée omoni bien sûr obetaka c'était Olga Kabelo eza entreprise mais kenya nango côté professionnel na makambo ba publicité et ozo kenya nango tout kaka eza neti kaka ndenge ba africain bazalaka mais non siko tant problème ko ya bango ba omoni oyebi communauté na biso ndenge ezalaka après comme ba plainte siko yo porter plainte mais na côté musala ozo sala ngo mpe na ndenge ya kibobiso non mais na ndenge ya kibobiso même bango baza ba artiste baza ba théâtre ba leka na TV bato ya l'état ba bengisaka pe bango eza mabete sur osali contrat na 2 personnes na 3 personnes mais na papier penza bo signer contrat donc bango bazo lobela yo et parce que entreprise ils ont vraiment déclaré donc c'est dommage que bo souka na makambo bo kenda qui voyage non bien donc ok ko ça la promotion biloko non mais fallait zala quand même na valeur nango fallait au futa valeur nango fallait vraiment ba cacher bato wana nyo surtout epesa ma comme il faut wana ils ont respect na yo pe ngaki ezala penza wana omoni mais so eza trop tard ezate ma sœur okoki pe ko arranger ngo pe propre donc condamné nanu arte ya moto abimisi fuiti wana et puis tout na bango droit ya caché na bango ba senga combien so ba boy péri qui futa bango mbongo na bango po yo peut se libérer et puis o laver kombo na yo omoni mais ce que miso ba oleka ba vidéo toute façon ko taper ça biso le côté oyebi que même ba client no poto wa ba tout mususu pe ba koza la verser ba koza la PM miso ba za koza toucher et puis ni Olga zo sala boye ko utiliser bato ozomona eza bien te pona image donc essayer un peu o arranger ngo yaya luka bango
même ici so ba oboya periki me baza bezo bazwa mbongo na bango futa bango mbongo na bango kaka ne ba défilateur tout na bango so baza na droit ya combien apopesi bango et puis ils a juste pour laver entreprise image na yo ezala malamu ma sœur ils a conseil parce que moni biso na communauté to lingaka msusu na nga na za problème na yo te yo poza problème na nga te mais nga linga kozala vraiment na kati au milieu et puis kozala pe logique soki likambo ezali correct tout le papier correct ça ko côté la tête parce qu'il faut nenga so papier moi so na un problème était non c'est pas ça ma sœur so pe ba sala ti oboye to fuiti moko maki boye nga tala kaka makambo elekaki na poto olanda ki même ba vidéo na zaki vraiment couper ça peut conseil comme il faut ozaki pe ko sepela ba conseil misusu mais le pe sikoyo tozo pe sa conseil comme il faut ndenge za la logique des choses baza na droit ya cacher na bango et puis baza na droit ya respect bandeko wana o ba défila ki pona yo baza gentil baza sympa malgré ba oyo ba même ba si ça na bango ba publicité bango nyoso ba ndenge moko mutu aleki muninga zate po baza na ba o te ba chaîne te po ba misu pe ba lingi te mais po sila za na ba bonne belé za grâce pe ya bango ba benga naka ba kutanaka o ya pesi muninga po c'est comme ça même belle vie ndenge moko mutu aleki muninga azate bango nyoso tu ba yebani na ba kombo na bango ndenge moko vraiment il faut vraiment de respect mais ndeko o asala ki vidéo eza faute nete yazui fuite il faut ce ko luka mutu abimisi makambo akomisi yango na média yende mutu akoluka donc c'est un peu ça abonné nanga pour analyse oyo vraiment merci beaucoup et puis na ba commentaire na bino ko partager pour na ko sunga bande comme ça bazo ba conseil ba funga mamiso vraiment c'est un peu ça et puis merci beaucoup na Barcelone sur na tiaki point oyo vraiment c'était intéressant pour na ko yoka ndenge conseil pour zo pesa bande ko na yo en tout cas ma sœur bravo vraiment na état d'esprit na yo c'est comme ça vraiment donc tout l'année prochainement bye.